Très chers téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre kaka ya la Kisabino na Bandaku, na magazine na biso Zoom Congo Plus, les lots me met bino ba chef coutumier. Ba invité d'honneur na biso, ba koyebisa biso nini o bango balengelaki pour l'émission à lelo. Na yamboto ko petsenga na chef à se présenter et puis ba chef Moussousou va se présenter. Chef, bonjour. Bonjour papa. Kombo nangai ezali Njimbu Kalawa Mosengo. Nazali chef de groupement. Na chef Lubabata. Na kimama nangai na kitata chef Kindi. Nazali roi du Congo Kasongolunde. Merci chef. Kombo nangai Mutombo. Nazali chef de groupement Mukukulu. Nazwi bokonzi côté ya kitata nangai. Chef, ezana makambo epele oyo bayimbo kesengeli bayeba po bino boko expliquer bango tina na bino na kati ya Congo. Na yango tokobanda na mutuna oyo. Tomoni bino bolati surtout yo chef oza pene na ngai. Bolati elamba moko symbolique traditionnel tokoki kobengango. Et puis to na moni na biloko moko traditionnel. Na lingi oyebisa bayimbo kabayeba pona nini bolata kaka bilamba oyo po boza ba chef bokokipe kolata lokola bandeko ba député nde balataka mais bino étant que chef traditionnel to moni bino na bilamba oyo bokoki koyebisa bayimbo kabayeba tina nini bolata bilamba oyo. Oui, merci beaucoup. Bilamba oyo biso tolataka ezali nkoyi léopard, ezali coutume. Parce que la sinon son nazali ezali lokola elembo bokoko chef coutumier azawana. Ata guerre linge kota na mboka na ngai tambo kutinga na tenene nga oyo bebi chef azawana lobi autant botika itumanyo ceci. Ezate tolataka ngoto boma bino bokima biso. Ça c'est le symbole ya bokoko na ngai coutume bezo présenter ngai na za chef coutumier de ko banisa ka binote bokima biso isa tenir ya bokoko. Merci chef. Nangi toye bisali susu ba imboka. Est-ce que vous avez la différence entre bino na banganga kisi? Po mingi to mona kape banganga tant mosusu na bilamba moko boya jarnet ya bino pe bozola tango siko tolingi toyeba ceux qui bozana différence moko existaka entre bino na banganga kisi pour expliquer ba imboka. OK, merci. Banganga kinganga mosusu ezali bokoko banzeto nzamba sala bokoko na ngana kati ya coutume nganga ezana deux sortes oya bokoko ezali oyo ezobikisa bana mboko koza na maladi erni bazui banzeto nzamba sala bokoko basali erni na yo elongo esili obota kate bazui banzeto nzamba sala basali yo na bokoko na yo okomi kobota babwakeli yo maladi mbasu bazui banzeto nzamba sala oya peselanga mayeli basali obiki ba maladi ebele beli boma okusunga yo na kuti mais bunganga oya mibale eza makila ya bato ya Rose Croix ya temple na bango ya koboma bato bango na biso toza différent bango na biso nazana droit tango asali mabe na kangaye nazana droit pe ya kobenga na kati mboka na ngai azala te mais tokokani ngai na nganga te ngana zali chef oyo nzamba tinda kina mukili ona bikisa bato. Mais boyebi ke batu mingi balobaka ke non ba chef bazalaka na kisi. Et c'est vrai que bozalaka na kisi to ezakaka pouvoir ndenge lobi nzamba pesa bino pona kobatela to kosunga pepe. OK, merci. Ba kisi na biso tozana ngo. Pongai nazotala butu nazotala moi. Ba pungu ba pibita ba kisi na bokoko za ibele. Zana koko tana mutu ka accident ngana limona ki zapona ko bomo batute mutu na ko bomo parfois yo ko simbe loko na ngai bien mwana na ngai bien mwasi na ngai na ko bomo na kuti
Pour on a zota la boutou na zota la mou. Donc c'est que ba imboka ba yebi ke non ba chef coutumier bazala ka pe na kisi. Oui, tozana ba kisi na biso. Oya bokoko na biso nzambe banda sala mokili na ya pesa biso. Oya banzete na yi. Tozana. Mais chef to koyi koyeba ba chef coutumier ba kenda ka pe église ndako nzambe. Tosambela ka papa. To kenda ka église tosambela. Neti chef koyi koyebisa biso église nini yo sambela. Ngai nakula na catholique. Sambela ka na catholique. Awa neti na collège na ya ka pe na église. Soki bo moninga te loba ndenge to bimaka boye na sikepe église ezali so catholique eza place wana te ata na ba groupe de prière na koti ko eza église na yoka liloba ya nzambe. Chef, merci na biyano na yo tomoni ke ba imboka bazo comprendre malamu mais koyi koyebisa biso toyeba rôle na bino na kati ya mboka ezalaka nini? Ok papa, merci. Mbona kati ya mboka oyo biso tozali lokola ba gera o nzambe atindaki na kati ya mokili na gere mokili oyo nzambe asalaki na se na mabele konga nazo gere mabele na bino bato na banyama na basoso eloko nyonso eza ekelamu ya mabele rôle na biso yango wana toyeba boye babotamaka chef to bakomaka chef coutumier peut-être ngai nde naza boye na la muki tongo mobo na biki non na posana comme chef koyi ko sala mabongo to esengeli na bota makaka na famille oyo ba chef bazali. Ok, merci beaucoup papa. Na yebisa yo liboso ngai moko koko na ngai azalaki chef oyo aboti mama na ngai lubaba tamanganda chef ndinga bikoteli na kikote ya kitata na ngai papa na ngai Munongo Antoine azalaki chef kindi ngai moko pe yango pe na yaki kozwa pe kibu chef mutu azwaka kibu chef oyo botami na makila ya bu chef koko na yo abimaka chef papa na paza chef yo mwana pe kokoma chef mais yo botami na makila ya bu chef te oyo kozango ndenge nini weza makambo ya leta te o balo kutaka mutu na mutu bacha yo na poso rukumeso bacha yebo non kutimi ezalaka na kati ya makila soki na ki mama na yo bozalaka ba chef yo mwana pe kozwa ki chef soki kota kitata na yo bozalaka ba chef kozwa pe ki chef voir na biso ndenge esengeli po totalaka parfois papa na nga azalaki na basi 3 na basi 3 wana tobotami ntango wana lie na kufi bazwi na libota wana pe alia kufi bazwi na libota wana eza te bazwa mutu ya libanda yo kozwa pouvoir ya kutimi ezalaka te papa mutu akosa yo te soki ozwi yango ntongo kotanela yo te kokufa biloko ekoboma yo. Donc soki baimboka balandi malamu ezaki non faut botama déjà na famille oyo eza na ba chef. Ok. Soko za na makila ya ba chef te moyo koma chef ezali. Ezate. Alors sikoyo ki chef wana baponaka yango na kati kaka ya famille to na kati pe bakoki kopona ngo na village bazwi moko ya mboka wana bakomisi chef bien kaka na famille ndenge olobi ata na village bakozwa chef te. Bon biso tozalaka boye neti na kati ya famille nano neti nga naza na bapapa na ngai naza na bayaya lokola chef oyo mokukulu yaya. Alors sikoyo bakosala réunion tozobimisa chef ibie chef oyo ya kala oyo azalaki na pouvoir lokola nga ndeti naza boye na pouvoir nalingi nakufa nalobi bino bana boya bino libota boya bamboka mosusu mpe boya boza lokola batémoin yo leta mpe yaka oza lokola témoin soki nga nakufi botya na motema bokomela nga mokanda ya ngolu soki nga nakufi po bokonzi na biso ekoma ya kowelela mpo na mbongo mutu oza na makila wana te olingi opesa mbongo epa grukumes okota na leta osomba bokonzi ya bato eza bongo te papa a partir natiki document na ngai wana nalobi mutombo mutu natiki chef ntango nga nazokufa mutombo ata bobundisi ata na leta mutombo mpe akolemba te akotikala kaka chef oya biso bosomba kongo na mbongo te bapona yo bache yo batika yo oya kutimi yango ozomona lelo bakutimi ebele bazoumela te mpona nini eza bokonzi na ye te bakoko oyo bakende na sama bele bakoboma ye yango omonaka avanga na komela masanga liboso nasalaka nini nasokole maboko napesi nano bakoko o bakende na sama bele avanga na komela po bango bato baza na pouvoir koleka ngai bango bato batikaki ngai namoni baimboka bazolanda yo malamu chef oza chef coutumier oza na libota na yo
Ok. Mais tozomona boza na droit ya koteka mabele non? Bino nde boza na droit ya koteka mabele ou bien bato mosusu nde esengeli bateka mabele mpo olobi yo nde oza kolo mabele? Ok, merci beaucoup. Na makambo ya mabele naza na droit ya koteka mabele te. Nzambe apesaki nga na gérer mabele na koteka mabele te. Ata 1 centime apamba na koteka mo te. Ponga naza roi na Congo toza roi mibale na moti ya mvuna ngai oza na droit ya koteka mabele te. Soki nateki mabele yango Congo nateki yango nakokende wapi? Nateka mabele nakokende wapi? Epelisami uta bokoko na biso naza na droit ya koteka mabele te. So nateki Congo nakokende wapi? Nakoteka Congo epana nakoma mopaye jamais c'est faux. Bon chef, imbisa mpe tozonga mokie na question ya ndenge nini bokoki kopona chef coutumier boza na baprocédure bosalaka to bokolamuka kaka ntongo moko boye boyebisi bato keno ye nde akomi chef to il faut kaka chef oyo azalaki wana akufa mpo chef mosusu aremplace boponaka yango ndenge nini? Ok, kaka na liloba wana yango nakutaki koloba awa bakoko na biso ntango bazalaki ntango aza na pouvoir azotala mutu nini oyo azalaka na kati ya motema na ye oyo asungaka ye oyo alesaka ye oyo amelisaka ye oyo mpe azali na motema ya malamu ya boboto ya kobatela population. Moto wana ntango azopointe ye mokolo akokufa aza na droit ya kotikela ye pouvoir. Pouvoir na biso eza te n'importe qui batikela ye ndoki bapesaka ye pouvoir te moyibi bapesaka ye pouvoir te po akosilisa mokili. Talaka muntu aza na motema kitoko muntu oyo azali na vie sociale aliaka na bato amelaka na bato atambolaka na bato aza simple kobosho oyo akobatela peuple. Merci chef na biyano kitoko ozali kopesa bayimboka. Chef tokomi na mutuna oyo elandi bayimboka bamitungisamaka mingi na oyo etali bikila oyo ezalaka na mboka yango tolingi toyeba na mboka na bino na mboka na yo chef bozalaka mpe na bikila oyo bopekisa basi to mpe mibali? Oui, ezali okoki kotangela mwa biso mwa bikila ndambu oyo bopekisa? Ok, nazolakisa yo bikila misato mpo bikila eza ebele mpona lie bino tante ya liboso eza boye na kati ya mboka na ngai ndenge nafandi boye na college awa neti mwasi na ngai moko nano soki mwasi na ngai alamuki fo asokola ava kolambela ngai soki asokoli te nakolia biloko na ye te soki mpe aza na makila akolamba biloko te ngai na lia akolala mpe na mbeto na ngai te mwana na ngai mpe akosala buzoba te azwa zem aya epa na ngai eza interdit ekomama andakala bakoko batika ngai. Bon ya mibale lisusu ezali boye soki yo okendaki kotia zemi na yo bapesi taba wana nga nakolia mote so nalia ngo wana kufi après ekela liso eyokobakisama lisusu biso toyibaka te bana bashefu bayibaka te bazalaka bakununa te soki yo namoni yo okomi kosala kununa fo nakandisa yo napesi yo na maboko aleka okende prison. Na babiyano kitoko osili kopesa biso 3 minutes nalingi na tuna question moko apropos kaka ya bikila epai ya chef Mutombo. Soki akoki koyebisa biso par exemple na bikila oyo chef atangi soki mutu abebisi eza na bapunition bopesaka bato oyo babebisi bikila wana? Oui, eza na bapunition epesamaka na bakoko na biso soki obebisi mobeko bato bakopinire yo bakoko oyo bazotala mpe biso lisusu bango wana bakopinire yo. Soki na comprendre bien c'est que mibeko wana eza mibeko uta nzambe akela mokili atia mibeko wana otambolaka selon mibeko ya nzambe bino bachef uta nzambe akela mokili apesa biso betandi mibeko mpe apesa yango wana bakoko na biso yango biso mpe tozoganga ntina biso mpe tokotika yango. Merci. Bokoko elakisaka bokoko eza na consigne ke no mwana tel asali mabe bavision mpe ezali oyo biso bachef de groupement tozotalela mokili tozali na batelevizio oyo ezosala na butu esika mabe ezali tozomona tozotala mokili na biteni mibale na moi tozotala na butu mpe tozotala
osali mbeba na yo nazoyeba kuna na quartier wana basali mabe na songolo paka bokoko ezolakisa. Merci chef. Tu évité. Oui chef, tu commis presque na souka ya émission. Ah, merci na confiance pour pesa kabiso. Pour pesa biso toujours confiance wana na Zoom Congo Plus ya komemela kabino ba invité d'honneur pe ya kotali sabino maye o esengeli pona mboka ofungola bino mayede. Merci beaucoup plus tozongisi matondi mingi pa excellence Makusa pona plateau à Pesibiso de Zoom Congo Plus. Merci. Chef de la télé.